Ma Mission TV, le miroir du monde. Il y a Ghana Andimi, il y a Kinshasa Aboyi. Dans la problème de la Congolais. Vous comprenez? Aboyi prophétie à Wallace. Alors bien l'équipe m'a bé pour les esprits des morts. Deuxièmement, mon compte va copier cette prophétie en plein air. Après, journaliste a donné une question, le Nagana va prophétiser qui surveille de ce qui est en plein air, qui a comme Anani, Mokonzi. Andimi à Ghana, Aboyi à Congo. Avec beaucoup de respect, on a tranché le cambo. Oyo, il y a un dévoilé, ça n'a pas pasteur Moko. Parce que les leader, il y a une église de réveil, les gens qui distraire biso mingi. Bamemi biso wana ba prière ya ba conflit, ba bunda ka ba swana ka ezalaki awaye papa mokuna na motombo mabe na kankenza mabe na ba deni lesi dans église de réveil ambria ki biso pe batan ebele ba ye na prière ya bien matea ya moi bien après babando mi biso na ba conflit. Chaque pasteur a sali ba fanatique na ye l'église na ye ce qui a bandi au finga pasteur wana na bandimi na ba serviteur na ye ba bandi ko attaquer ba pasteur mosusu conflit ekoti na kati ya église. C'est-à-dire Ndeko Félix n'est pas un comité sikawana sur le plan familial ou tribal, non. Awa ezali kambo ya nation. Na landi esika mosusu ce qui bozu prophétie faut boya ko la biso batata. Jeune prophète na Bible akufa parce que Nzamba a passé un message à prophétiser na Bethel, mais aliate. Tango a prophétisé à Zongi, papa prophète ya mokolo aye ko bima lisuko yebse ke ngape Nzamba lobi ya kolia, ake kolia lion ale ya kofi. Vous comprenez? C'est-à-dire que na landi lisu esika donc je crois que ça na haine moko ezala ki likolo ya ndeko et na égard ya ndeko walesa. Parce que bandi o mwana wana to yamba ye na ba 2000 azobeta mbunda. On a déjà balolenge wana ko minimiser mutu. Œuvre de Dieu ezali kambo ya expérience wana te. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bino baimboka balandi émission to kondola bande ko balingaka to solo lango bande ko balingaka mwana musala population bozali ebele. Boyebi ke na mesana ko yamba papa Charles Lo apesa ka ba prophétie na ye na otali bakonzi mboka surtout pendant la campagne électorale, abandai kolobana otali ndeko Joseph Kabila, na otali ndeko Félix Tshisekedi, na otali ndeko Shadari, na otali ndeko Martin Fayulu, mais ba prophéties okobaka na okoba. Na émission le kaki bandeko na ngai bolobi ete na Lucas papa Charles apesa eyano na otali tango atuna ki ete ba leader. Est-ce que ba leader na bino ba kokomisa 2021? Est-ce que ba leader na bino ba kokomisa 2021? Bandeko musu balobi, alobi la ngona ni Martin Fayulu. Alobeli yango na Félix Tshisekedi, alobeli yango ba musicien, alobeli yango ba politicien, leader, ba pasteur to koyeba te. Menanga mo ba pasteur peut to koyoka kuna pasteur wale sa to koyoka pe nanga mo mosusu mukuna. Qu'est-ce qui se passe? To lobi sengi to benga mo sai na Nzambe. Papa Charles Lo, aya poye papa sera ba prophétie. Abanga kate alobaka na moni, ba généraux ba bengi, ba service de sécurité ba bengi, tango wana de ko Joseph Kabila za na pouvoir. Abanga kite, mais lelo to komona lelo ba pasteur ba ko kondo ko ndi ko melika basika. Benga a expliqué biso ce qui sali makadenge. Papa Charles Lo mbote. Mbote ndeko Flavia. Papa Charles Lo prophète, papa Charles Lo pasteur, papa Charles Lo opposant, papa Charles Lo parce que nakutani na bande ko diaspora, maman ko diaspora pe azana Kinshasa ou France. Alobi que pasteur Charles Lo na Château Rouge. Masolo pasteur Charles Lo ba musuba mona pasteur Charles Lo quoi combattant, ba musuba remonter le quoi pasteur mais pasteur à vengeance. Alors qui combattant, qui pasteur Papa Charles avant to kotana masolo na biso parce que bandeko bakola na biso na RTV bakola na biso na CCTV bakola na biso na RTP pe bakola na biso na Mission TV na internet. En tout cas mbote mingi na bandeko bazolanda biso un bon nombre de Dieu ba comprendre kaye facilement te. Ba faux bazalaka na faveur ya bato ba comprendre bango mbangu. Mais les bons bayaka na mission ya solo ya malamu bapesaka bango bakombo ebele bayaka ko comprendre bango na retard na comportement ya l'homme noir. Mais sinon papa Charles le prophète il y a troisième temps il y a message ya vengeance na inventé makamba message ya vengeance te vengeance ezali message oyo ezali prophétisé na kati ya loi ya Moïse na kati ya grâce ya Christ donc bref na kati ya Biblia bande ko bakene na Esaïe 61 bakokuta lisolo ya vengeance kuna na kati parce que chaque envoyé de Dieu po ya kokokisa likambo il faut ezala ba oba précédent ki ba lobaki
si koyana yo. Voilà, na yeka va accomplir mon sala yankolo. Papa Charles Lo, c'est vrai, ton côté na débat ya makambo wana te, mikolo koya to vraiment o Italie message na yo, kasi na o Italie makambo ekoleka na Congo. Ozali parmi ba oyo na ba émission na nga oloba makambo belé salema. Oui. Ma prophétie belé salema. OK bisa pe ba homme politique. Avant ba comme ba président, ba obe ba zaki ba président. Oza na frontière te, oza na sang froid te. Mais les lots la télévision to komona na ba itando ike to komona gauche à droite. To ko benga ngo conflit to éviter entre Basal na Nzambe na Italie prophétie, notamment boza koyoka pasteur Walesa, ngamo musubo koyoka évêque Mukuna, yo en tant que mosala na Nzambe. Prophétie na Italie mokonzi mboka. Lokola lelo to tala mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Soki mosala na Nzambe azui prophétie na ye. Akoki koloba ngo na télévision, yo lobaka yango banda kala tango journée ko Joseph Kabila zalaki. Est-ce que mosala na Nzambe ko sala bongo to ko sala bongo te pona ko départager population bande ko belé pe ba komitu na oyo to sala na mboka na biso. Deko Flavien bande ko balanda biso na bokebi. Avec beaucoup de respect, na tranché likambo oyo yande ko Walesa na pasteur Mukuna. Parce que ba leader ya église de réveil balingi ko distraire biso mingi. Ba memi biso wana ba prière ya ba conflit ba bundaka ba swana ka ezalaki awaye papa Mukuna na motombo mabe na kankenza mabe na ba Denis Lesi dans église de réveil ambria ki biso pe batan ebele ba ye na prière ya bien matea ya moi bien après babando mi biso na ba conflit chaque pasteur asali ba fanatique na ye na église na ye soki abandi ofinga pasteur wana na bandimi na ba serviteur na ye babandi ko attaquer ba pasteur mosusu conflit ekoti na kati ya église ndeko na ngai Flavien likambo etali d'abord prophétie mokonzi ya prophétie eza pasteur mokote mokonzi ya prophétie ezali Saint-Esprit. Prophétie ezali monde ya révélation. Tangu le Saint-Esprit akendaka kopesa moto message témoin moko azalaka te net na ndoto zolota. Est-ce que zo senga papa Mukuna azala wana comme témoin ke tangu na bando lota papa Mukuna yo moko nozo monango yo moko et tangu Nzambe bengaka moto akoma mosali na ye ezalaka l'esprit na moto ye moko. Preuve na nzela ya Damas tangu Christ abimeli Paul bato mosusu pe bazalaki mais ba mona te lumière wana yake Paul moto amona ti Paul abongoli motema ndeko na ngai tozana 5 ministères évangélisation na kati ba docteur na kati prophétie na kati apôtre na kati na pasteur na kati mais na kati ya 5 ministères oyo maître na bango ezali prophétie mokonzi na bango ezali prophétie c'est-à-dire pasteur akoki te koya ko dominer prophétie koteleme la prophétie parce que Moïse était prophète moto apasolaka nzela po ba pasteur bazwa misala. Alors nalandi ezali likambo nini il paraît ndeko na biso Walesa azui message que soki yaliwa ya président de la République dans 2 ans. Alors tant na landi ndeko Walesa lobi abenga pe ba proche ya ndeko Félix abenga bango bona yibite leka ndenge nini ti na église apesi message. L'homme de Dieu est conduit par l'esprit. L'homme de Dieu n'est pas conduit par un homme à dicter. Soki esprit oyo apesa ki o message alobi loba olobi poto zo banga jugement ya Saint-Esprit. Soki alobi ko lobate olobite. Alors ndeko Walesa apesi message na église. Message wana na yiko landa intervention ya papa Mukuna. Papa Mukuna telmeli yango bakoki ko pesa te ndeko Félix message ya mabe abengi yango message ya mabe ke message ya mabe message ya liwa boko pesa na président de la République te ndeko Walesa sumuki te parce que monde ya révélation existe na mukanda ya Joël balobi que vos jeunes frères bako prophétiser ba vieillard na bino bakozala na ba songe c'est-à-dire prophétie eza déjà prophétiser na mukanda proverbe bazolo ba que un peuple sans révélation peuple sans frein. Donc révélation eza monde etambo sa ke église ekufi lelo par manque ya révélation de komukuna alobi boy président de la République bakoki te ko prophétiser pour na ye en plein air. Président de la République azan Nzambe to azali ekelam
tala erreur bazo conduire bakonzi ya mboka une erreur totale bapesa bato molimo akopanga na bakonzi ya mboka po basali bapesaka bakonzi message te mais sikoyo bakonzi ya mboka quand même moi noblesse wana omoni ba message on apesaka tango toza na yo na émission toza lelo na possibilité te soki na message ya ndeko Joseph na kepesa ye parce que entourage na ye na ba pasteur ya loi ba ko empêcher yo koma. Alors Dieu qui parle voilà il y a beaucoup des empêchements. Faut comme la présidence la République. Ma komi elobike liloba na nzambe kote ya mana mutu nyonso po moto alobate mukolo wana kenga na yoka kite nazo ke life lopamba na yoka kite de konanga Flavien. C'est pourquoi Dieu a révélé bato basala monde oyo ya télévision. Monde oyo a permettre internet ezala parce que ata ko mokonjoza na kati ya chambre oche mate obando landa o se retrouver. C'est-à-dire que ndeko wale ça fait ba démarche. Il y a kopesa message. Ti azana voyage akoya esali boy et tindi apesa. Ndeko message ya prophétie. Ba pesa kango en plein air ou bien en cachette. Eza bongo. Tala na l'accès lokomoko. Papa mokuna alobi que ba kopesa mokonzi message en plein air été. A se contredire lisusu ye moko. Alobi na Ghana ba prophétisa ki na kati église pona ndeko Félix ya kokoma mokonzi. Ya Ghana andimi, ya Kinshasa aboyi. Tala problème ya vous comprenez? Aboyi prophétie ya Wallace. Alobi eleki mabe pour ça esprit de mort. Deuxièmement, mokonzi ba kopesa prophétie en plein air. Après journaliste a tenu question alobi na Ghana ba prophétisa ki sur Félix Tshisekedi en plein air ke ya kokoma nani mokonzi. Andimi ya Ghana aboyi ya Congo. De konanga nazokende ya mibale akabete roi à l'époque azokende na kufa ba prophète nyonso ya nzala dia ba wazola nzimbu ba zwimbongo ba kosiye na prophétie etikali prophète moko Miché tant ba kebenga Miché ba prophète ba lobito sito prophétiser ki na lisanga na biso yozo aka par na yo ko prophétiser te or Miché zo mona liwa aya lobi roi Akab je t'aime ko kanzate ke biso ba to yebso vérité to linga yote ko kende bitumbo zo kende to ko kufa bakangi Miché bache na bolok Akab ke akufi. C'est-à-dire ba konjo yo lelo soki baza ko se retrouver te ko kanga na nzambe malamu te à cause ya ba faux pasteur. Ba pasteur oyo mission batinda ki esili abandi ko flatter ba konzi. Zwa mate ya oyo ekofwate ya na kati église ya protestant mabe na ngweza laki wapi. Bon ba konjo ya biso banani ba kote ya bango. Parce que baza na besoin ko bika ba kende lola. Hérode azalai mokonzi nkola betaye akufa. C'est-à-dire que ba konzi baza na besoin ko yoka mateya. Mais baza na possibilité ko yoka mateya te parce que baza na ba sentir ko mona bango ezali kambo. Mais ce qui koto ezotoka okosala ndenge nini il faut message ça ni et comment. Donc wale ça n'a pas péché. Et ezana ndeko moko babenge Ezekias na kati ya Bible. Nkolo atinda prophète yebisa ye kazokufa. Aya yebisi azokufa ndeko Flavien soki ozozwa mutu ko kende triomphal na episode ndeko Flavien ko kende nzela triomphal te zwa nzela kitambo ateza mulai kende ko vire po koto banguna bazozela yo est-ce que na lingi okufa to nazo épargner yo. Job a lobi boyi na 33:14 Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Biti ya koloba na ye par des sons de vision ou à travers ses serviteurs pour na ko épargner biso na danger. C'est-à-dire rezana papa moko na linga tal ça comme ya lingaga ba kontamboka ya koleka bato mosusu bino pe ba sala nzambe pe na ba prophétie mususu. Oui bolekisi je salue à passant Roger Baka voilà mutunanga Roger Baka benga kima micro de Roger Baka na émission nanga ça fait 2 ans 3 ans émission belé alobela ka kutuliwa basala manzamba minene après tout le monde papa olanga kufi alobaki makambe belé tout le monde olanga kufi alobaki makambe belé et puis alobaki makambe belé na tali Betel makambe belé en tout cas bref ma prophétie belé Roger Bakaza vivant asa wana mais tout le monde a rappelé bino basala nzambe mingi na ba prophétie lokuta siko beaucoup ko ko bo intimider ba kozamboka pour approcher bango les accompagner parce que non peut yote bino bino basana nzambe beaucoup ça peut bakamalo ka bakop ba politicien bakamalo ka bakop na bino oyele ba prophétie pour bangisa e amokanga mana osambela pe kuna pe chiko izo bino. Oui na nyonso na musala nyonso ba vrai baza ba faux baza. Oui na boyi. Il y a des bons politiciens, il y a aussi des mauvais politiciens de konangai landa ngai na likambo yo.
Comment business? Tango yo lobike mokonzi ambo bako prophétiser na ye en plein air. Na église na yo ozana ba prophète ba prophétiser en plein air. Quand on a l'église à Seka, tu verras des prophètes. Et nazomona kuna yo mama yo motolati rouge et yo esprit de mort yo mama nazomona esprit de mort ezolanda yo mama yo ngai za yo mama na tangu na moni na tuni nzambe bato batondi asoza motopamba les sons nini wala da motopamba amokonza moka voilà na logique wala motopamba au moni problème ya ba azaka mondimi me mokonza moka or les garants de la nation voilà les problèmes ya ba pasteur kozana bango ezanini ezani akena donc atombolaka bakonzi amonaka pamba bandimi bazalaka na église or zoka net mokonzi azala ba voyage na église no kaya combien de jours mais bandimi bacha offrande tous les jours omonaka bango pamba. C'est pourquoi ba pasteur bazana tenter ceux qui ont eu occasion kutana mokonzi c'est que peuple va souffrir bandimi na ba se retrouver pour offrande côte à cause wa par na ye anyokoli bandimi to boyi donc awa mokonzi ya mutu moko asati. C'est-à-dire que Félix n'est pas un comité sikawana sur le plan familial ou tribal. Non. Awa ezali kamuya nation. Nalandi esika mosusu. Ce qui vous dit prophétie, faut boya ko la biso batata. Jeune prophète na Bible a kufa parce que Nzamba a passé un message à prophétiser na Bethel. Pe ali ate. Tango a prophétiser a zongi papa prophète ya mokolo aye ko bima lisuko yebse ke ngape Nzamba lobi ya kolia ake kolia lion ale ya kufi. Vous comprenez? C'est-à-dire que donc je crois que ça na un mot que ça là qui likolo yandeko et negar yandeko walesa. Parce que bandi au mwana wana to yamba na ba 2000 azobeta mbunda. Omona déjà ba lolenge wana ko minimiser mutu. Œuvre de Dieu ezali kambo ya expérience wana te. Œuvre de Dieu ezali eloko nkola te ba discipline nous appliquer pour bato ba bika. Et l'on de Kowalesa comme un grand leader na kati mbok papa mo kunasa un grand leader soki alingi ba pesa ba konzi prophétie ya ko batama kasi yebe alingi abenga ndeko Walesa ke leki na ngai to mwana na ngai yo yaka koto na bureau to solola eloko saleza mabe ndeko Walesa pesi prophétie en plein air yeba lebeli Walesa en plein air bo yeb sanga nani akotosa omoni ke baso buka makoko pas dans la TV oyo na TV bo yo modèle maître exemplaire okuti ke ndeko Walesa obengi yango asali mabe asali lisumu kasi benga yepe na mopanzi ndenge Bible lobi que tu appelleras ton frère soit yoki to bengi de soit yoki te église mobile est-ce que bengi Walesa mbala moko aleki na télévision pour minimiser prophétie na ba prophète mokonzi na bango Saint-Esprit to ko respecter na Kinshasa na Congo ngana za mokonzi ba pasteur mokonzi na bino za banani mokonzi numéro 1 ya bato nyonso eza molimo centre nzambe mokeli na biso. Mais organisation entre bino na kati ya ba organisation catholique aza na ordre na ye na mokonzi na ye. Protestant aza na ordre na mokonzi na ye. Réveil pe aza na ordre na ye na mokonzi na ye. Na opeso un exemple. Depuis biso tango toza na ba réveil. Depuis réveil azwa personnalité juridique. Na président numéro 1 ya réveil. Ba mandat nyonso ndeko Joseph asali. Président ya réveil pe asali ba mandat wana or kuna ezalaki prévu que après temps boye il faut élection boye sanga moto ba modèle la Joseph a doublé ba mandat ok na ba glissement siko yo so aussi ba passer la comme conseiller à Joseph Kabila yé koto pasteur dictateur na confession religieuse na ye c'est est-ce que ko yebsa ndeko Kabila ke ngonge koki otika po mo otika est-ce que ko yebsa ndeko Félix ngonge koki otika or Tala Christ a fait 3 ans de ministère na ya bimsi ba yekoli atiki. Josué Moïse a bimsi Josué atiki. Élie a bimsi Élisée atiki. Bimisa bato petika. Tiko vando comme conseiller ya ba. Bonga mo passer mukuna bati atika la. Papa, œuvre de Dieu basala kamones. Oui, œuvre de Dieu basala former ba nokotika. Œuvre de Dieu basala kamon espace ya temps au kotinga maté jusqu'à la mort. Non. Obimisi bana tika musale continuer c'est pourquoi soki kaka ba dépasser temps na bango ndeko makana mais là on a lukana vérifier pe na Bethel soki za solo oui soki za solo depuis ndeko na biso comme numéro 1 église apôtre Emmanuel Mbiyatika hein Emmanuel Mbiyatika nazolo ba pasteur Mbiye no oh moi na zo gérer ya remplacer tata tika remplacer tata mais
d'après certaines sources c'est que vérifier que babetel musu batikala bango moko baboya kosangana parce que bango bazo sepela la vision wana te kokuma mabongo te mwana so papa zate mwana kitani ndenge to mona ba église musu pa tata kitani ba église musu ko préparer bana to ki pe kuna pa mama olangi pe kuna bango ko préparer mwana olangi bon ça vérifier au conditionnel de ko velo baki umufungi mukamati to bandi ko samba na bino na tribunal te na o mituna na conditionnel to yoki photo vérifier saliwa yo na yamba kyo mikolo tu kolekawa bato balanda kyo émission ko teleki moi mingi si eleki na RLTV na to solo lango et puis to yambio na to kundo lango bato balandi olobi likambo leader est-ce que leader na bino akomisa 2021 okomona renversement okomona likambo ekoya mais est-ce que leader a ko traverser surtout on ba likambo leader wana oloba ba mbebele na mboka na biso ko kisama leader yango nani yango na ndende ko ye ko sunga to pesa même prophétie et comme ko tambola kaka na babitu na bino ba pasteur il faut bato bazalaka na émission na yo na lobe eloko moko dès que bako bimisa gouvernement ndeko na biso Félix akoma président sinaloba ki na émission na yo akoma président dès que makamno se kozala assis gouvernement ebimi président ya Sénat abimi total pe président ngo nani na loba na émission na yo ONTL est-ce que ça te polikame sali makuna président wana tika la ko remplacer président de la République il faut mise fongwama et komanga c'est-à-dire cause la président de ko problème ezawa message ebimi avant ter ko na moni Kinshasa ezindi na mbula makasi Kinshasa ezindi obandi makamu na o nazo epso makamu na pas charle obandi makamu awe komi ke prophétie photo ke da to ke da kotikela na batata na biso avant prophétie ya kolega ko to penga na sina pesi ba ya ko kananga yo pesa banaka ndeko Flavien mbula ya monene matonge wana place batalo boko boy ezindi donc je ne sais pas problème yezo ya mai moto to mo pepe na éviter donc ndeko Flavien nkolo alobaka po a épargner mutu ndeko Félix aza mwana ekelamu epa ya nzambe pe epa ya basali ya nzambe lokola ndimi charge ya mboka basali ya nzambe ya solo nyonso ya mboka bakote ya ye bakopesa conseil po bayeba na ko épargner do intimidation wana to boyi yango ekosala pe mutu ata eloko te surtout na domaine ya prophétie pour vous dire que voilà. Président de moto soit comme président de la République soit comme premier ministre azali suka ya famille na yete azali suka ya parti politique na yete azali suka ya école na yo na moni vraiment de compétition et fengela frapper makasi parce que tango ndeko Joseph Kabila ba blague on arrêté entre ba pasteur donc ndeko yako yeba Joseph Kabila ba blague on arrêté ndeko yako yeba le azane boboto azane simple c'est-à-dire que ezana ba pasteur ce qui a tombwami ba PC ba policier azui relation na président de la République alembalama comme secrétaire ya Nzambe donc nyos bo salaka il faut eleke pana non na mboka ya nkolo toboyi ngonga na yo ekoki pema pesa conseil na bato mosusu zela na loba iloko moko papa nanga mukuna que j'aime beaucoup nazui ba mateya ebele epana ye papa nanga mukuna na ba 2000 je crois 4 ce qui na bosanité ou après 2006 ce qui na bosanité tangu Luzolo Bambi aza ministre de justice Luzolo Bambi ba arrêté moko ebima bakanga ba église ba ke koto ko menacer église moko na commune Ngiringiri o église on a fait kanga mapo eza 2 personnes papa moko na bengi sabiso asala point de presse alobi Luzolo Bambi ko kanga église moko te Luzolo Bambi église a 2 personnes eza ya yote eza ya Nzambe yako kanganga Luzolo Bambi na point de presse eza en plein air pourquoi qu'elle était na bureau Luzolo Bambi pas à autorité donc papa moko na banga ba président et ba ministre ko banga bangote voilà problème tozanango c'est-à-dire que ce qui église eza na problème a benga pasteur alors pasteur Charles une minute 2021 leader politicien leader musicien leader pasteur leader médecin leader journaliste leader nabino a comme ça 2021 ngolo banani ba oyo nyonso bazana ba leader sur le plan spirituel politique et scientifique ba batela ba leader na bango ba épargner ba leader na bango parce que ba leader bazana kati ya danger depuis na pesa ki kriwana est-ce que bande konanga ya palu ba satanda ke ba kozanga mbuta muntu mutagizenga est-ce que bande konanga bande kwa musique ba satanda ke tokozanga les grands baoba papa na biso lutumba ba mes condoléances est-ce que ba artiste ba ke ba kozanga est-ce que bobeta ka ba profession ata minene po bobika no mutuka ka mokila ko kufa kaka po ba ba kufa na bango kaka ata ba leader ba kufa parce que yo beti no kaka mo leader akufi ebibio biso toza ba teke ya kobeta
quand on internet na janvier c'est ça bazaba wana bazali na janvier na lobby na fin ya janvier toza na fin ya janvier na salle émission na ndeko wana te na lobby na février on a début les grands barbazola papa tiena ke akufa entre les 2 ou les 3 bito wana fin ya janvier émission en internet ndeko na ngai c'est-à-dire que na kati ya monde ya prophétie il y a des bons il y a aussi des mauvais. Mais donc tu retenir leader monde de à combattre au moins mon peuple mon à Kinshasa mbule beti na moni inondation wana na jepsabi abande ko kangi date inondation donc mbule bati wana kana ndako surtout ba leader baza ba traître pour na mboka en tout cas quelques quelques yankolo. Mais je te dis la vérité. Papa Charles, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Bandeko Balandio, Bandeko Balandio, Mikiapoto, Balandio. Un petit message pour la population, paix à diaspora. Peuple congolais, bazala très prudent. Ba leader politique, na ba pasteur, ba memi biso na libulu. Ba leader ba se retrouvaka, peuple bo se retrouvaka te. Soki est comme ba leader ba moni danger na kana bango to ke élection ya sanction boye. Va se diviser ba ke Genève ba kaboni ba katani so élection ici li ba atteindre objectif ya posa na bango ale ko yoko ba bando zonga okuna ba longoli bo okuna ba sali bo eza ba stratégie bo fongola miso voilà mboka ebongaka na peuple oyo azali conscient pe abundaka bitumba ya solo ndeko Flavien na lombango pona ba konzi ya mboka ba bundisa te ba sali na nzambe ya solo pe bakeba na ba conseil spirituel na bango o ba flataka bango bakoka kote ya bango bo solo te kaka ba yebsa bango bokanga ye bosala ye boy eloko wana to boy na nkolo babundaka. Merci pasteur Charles. Merci. Numéro de téléphone 00243 89 83 77 536 89 83 77 536 ou Landa Papa Charles na Vengeance TV YouTube na biso. Merci beaucoup bandeko. Voilà toi na Papa Charles na cadre naie na bureau naie to mesala moi ko solo ta pour mona botu na bureau Papa Charles. Donc merci beaucoup na Papa Charles. Merci à bandeko qui baku. Tout le lobby na rediffusion et puis très prochainement avec un autre numéro avec un autre invité. Bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.